Kombo ya tata mwana mpe molimo santu. Kimbangisme oye. Kimbangisme oye. Kimbangisme oye. Espoir du monde, Église universelle. Papa Simon Kimbang Kiangani oye. Papa Simon Kimbang Kiangani oye. Papa Simon Kimbang Kiangani oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani Mwanda Belela Wazola Wale Mizola Kaka ye kaka Yandi kaka Yandi kaka Yandi kaka ya solo batata na bamama ezali esengo pamba te nzambe azali bolingo na kotala bolingo oyo tata nzambe azali nango epai na ngai na yo yango akopesa biso matei tokozela nanu na loba moke na ntina na voyage oyo tokendeki mwa moke prefet nasalaki na conseil paroissial nasala yango mpe moke avant ete développement monene koya ntango makambo nyonso bakosilisa biso mpo mingi ezalaki ya koloba mingi ezali meme ndele bazoloba ozwa kokoma nyonso te pamba te enregistrement ezalaka refuse ntango tokotaka kuna maye oyo ozwi ozela obakisa na oyo ekoya me balinye oyo mosusu ya mike oyo toza koloba pamba te mingi ba vitesse mosusu ezali kokende ezali kosenga mwa éclaircissement moke yango toyebi ke likutakane bandaki le 13 biso tomikumelaki ngai na papa ale le 13 wana lelo tokomi na centre 17 heures epuis toyaki kozwa mutuka na ba 23 heures passé nde tobimaki kokoma wana toyaki kokoma na ntongo na bambuteyage na banzela kokangama kofanda kutu na baplace mosusu ezalaki na péage tosalaki presque 2 heures du temps mituka minene na banyonso koleka wana ezalaki mwa pasi na bokoma na ntongo 9 heures ezalaki deja bafungoli 9h30 10h biso nyonso tokoti toloba na premier jour ezalaki ouverture papa ye kopesa maloba apesi badirective ndenge nini ekosalema ezalaki le 13 après ouverture ya papa bapandaki bato le 14 oyo biso tokomaki nde lukutakani mpe ebandaki na baorateur oyo bapesaki biso bato oyo bazalaki oyo balobaki kuna ezalaki le 3 pasteurs révérend Misato Modoudou, papa Katembo, papa Oumba et puis papa Brice 4e. Mamsou Bayaki pour intervenir, maître bienvenu, à la rappel révérend pasteur na cabinet, na papa Matondo, de na Soukayako au la synthèse. Ya solo badinye bapesa kiso kuna. Mingi bayaki kolobela nantina na nini. Likambo oyo balobelaki mingi oyo ebandelaki ke babandaki na likambo ya ndako ya Nzambe na biso liturgie na biso ndenge ngomba kilte na biso kobandaka ndenge bangonga tobetaka ya liboso ya mibale moyembi elibondeli ya liboso ndenge balobi libondeli ya liboso il faut un ecclésiaste de kaka fungolaka yango ba répéter yango lisusu nganga Nzambe ndako fungula libondeli ya liboso mama oyo azali nganga Nzambe pona libondeli ya liboso. C'est vrai que biso awe zakalera moko na ba difficulté po le mususu banganga Nzambe bazate mutokozwa mutu mususu mais non il faut tozwa ka toujours nganga Nzambe otali oyo azali nganga Nzambe po afungola pendenge ba répéter yango lisusu pona kolobete batu bazalaka libondeli ya liboso pasi batie motei metango tokokoma no ya misatu tokoki lisusu ya bamaladi kotiaka motei na kati te pamba te mamo ya fungolaki atiaki deja motei yo na ngai babengisi biso kaka pona libondeli ya maladi yango balobaki et puis likambo mosusu baye koloba
na ntina ya doctrine na biso ezali nini lolenge ya kimondimi na biso ndenge tokotaki na kati ya lingomba ya tata molimo centre doctrine na biso ezali nini toyebi ke ezali na 3 likambo kondima na biso tondimaki pamba te tondimaki tata nzambe nkolo yesu pe tata molimo centre yango toyaki kokota kondimela na yango toyebi ke nzambe tata azali papa kisolokele nzambe mwana azali papa dia lungana nzambe molimo centre azali papa dia ngenda nkutima ye wana pe papa simoke mbangu kiangani baye kolobela biso lisusu likambo ya deontologie na biso église kimbangiste bolingo mibeko misala tala likambo ezali komona biso soki tozali na makambo wana misato yango nde ekolongisa biso baye kopesa biso baavertissement na famille santu baye kolobela biso bamakambo mosusu ebele tokolobela yango prochainement eloko nini nalingi kobakisa lelo moke na ntina na makambo ya matanga na bamariage kuna mpe na kati bayaki kolobela biso mpona basale eloko balobaki na biso échange te tokokontinue kaka ndenge ezalelaka mpo balobi na biso omoni lingomba oyo ezali ntango tondimeli tokoti lingomba tondimi tata mwana mpe molimo centre me maloba oyo bapapa bazali koloba yango nde biso tokokanga me soki tokomi kokota makambo mosusu na mayo oyo balobaki te ekozala na biso pasi mpona nini mingi tozali koyoka balobaki na lokutakano bazongisi makambo ya sale mutu na mutu azo asale na esika alingi te likambo wana nzambe moko akofungola me na lokutakano balobelaki nano biso likambo wana te balobaki bokontinue kaka ndenge ezaleli nzambe azali nzambe amawa ye moko ayebi ndenge tozali kosengelaka yango me ifo toyeba sikoyo biso bato ya poto depuis kala soki likambo oyo eyaki na ntina ya basale oyo papa alobaka bino moko bato ya poto boyaki koloba awa bayaki kosenga bato baparent bele basengaka epai ya papa bakendaka epai ya papa balobi papa biso kuna bana babali baza kobota te mingi bamabali eza kokufa et tout ça boye kosenga papa sikoyo tosala nini papa alobi boyebi bisika bokendeke kosalaka bafeti omoni place wana nde eyaki kokota bosengi papa bapesa mabota bapesa mabala ekufa te alobi place bosalaka bafeti bato ya basale baza na makambo ebele yango nzambe moto akomonaka biso tokomonaka te toye kopesa ye badoléance aye kopesa réponse wana yango sikoyo nde mobeko wana eyaki koya avant nzambe apesa mobeko biso bato nano nde tosengaka soki osengi te bakotika me ntango tosengi ye azali nzambe tolobi papa azali nzambe me lere apesi réponse wana ekomi sikoyo lere likambo ye kokuya bamosusu tokomi kokamwa tokamwaka te nzambe ayebi pourquoi effectivement soki tosali bamakambo mingi ezali kosalema na bafeti na basale de fete bana mingi mpe bamakambo ezali kosalema après bamabala parce que mingi tozalaki kosala nini tobandi na molimo tozali kosilisa na mosuni feti ebandi bapamboli mwana miziki fanfare ebeti après fanfare pa miziki ya mokili ekoti sikoyo nzambe papa molimo santo akoloba na biso nini nga na yo tozali témoin tosala yango ebele milere akangi alingi kobongisela biso
kaka biso moko pe lisusu tolingi kochanger toyebi te mais topesa nzambe nyonso ndenge tolobi lingomba na ye tozongiseli ye abongisela biso nde tokosepela yango nalobaki nakotia mwasi te na esika oyo na likambo oyo pamba te awa na Europe mingi tozali kochanger makambo mais ntango oyo toyokaki yango na lokutakano te jamais tokoki koya kolobela yango awa devant bino mpo ete mokumba wana ezala na mutu na ngai oyo nayokaki nde yango nalobeli tika nde ete oma moke nalobi lelo bamosusu ekoya nsima tokolobela yango na ndenge nini lingomba ekoki kotambola na sisi boye na kombo ya Tata Mwana mpe Molimo Santu. Amen. Tika toyamba maloba mama na apesi biso na kombo misato ya bule na kombo ya Tata Mwana mpe Molimo Santu.